Capage TV. Capage TV. Lupemba, premier studio d'animation 3D pour l'éducation des enfants en Lingala, vous présente Zomina Moko, une cantine d'Afrique en Lingala pour apprendre aux tout petits le Lingala en 3 minutes. Un mélange de répétition orale et amusement, un cocktail parfait pour apprendre les mots du quotidien à domicile. Zomina Moko, déjà disponible sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Music. Et n'oubliez pas, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Mwambe, Liboa, Ekokite, Zomi, Kasale Loboni. Zomi, 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 Zomi Namoko, 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 Zomi Namoko. Capage Télévision, bienvenue chez nous. Merci na baonios bazolanda biso, baonios batala biso. Merci en tout cas na ONG Femmes Actuelles o epesa biso confiance. Tozala kité, tozala ki na Lubumbashi, mais Arsène Maëla akenda ko sa biso reportage ya Femmes Actuelles o ezali ONG ya munene. O esunga ba orphelin, ba maman veuve, ba délaissé, en tout cas na ba homme de vieillard pe ba komaka. Mais na décembre oyo basala ki dès descente boko excuser biso makasi mama bibiche kapika katambwe mama bibiche kapika katambwe mama bibiche kapika katambwe mama bibiche kapika katambwe okolimbisa Capage Télévision tozwa ki problème moko awa ya makambo ya disque dur boyebi ke technique ezaka na ba caprice tosala ki dès descente wana malamu. Tant que komi ana zonga Kinshasa na bibo la ngai ba élément tozwa ki moi perturbation mo muketo bungisa ki ba élément mais na ba ki na otika boité parce que ngala ra réglo BBC otika Capage Télévision te poto zwika moi libako wana mukie yo zana biso pena ba descente nyonso ya Femme Actuelle en tout cas biso nde to bando ko sala yango ba descente nyonso vraiment biso nde to bando sala yango vraiment kitoko. Femme Actuelle ONG ezala ki vraiment na descente mi balé wana ya kota la orphelin et le cas qui malamu Arsène Maëla kenda ki na de descente wana to kota la vraiment ndenge bana bazali ko souffrir na orphelinat to kota la pena ndenge nzambe asala ki mama kapika grâce bibiche akende kopesa mwa loso akende kopesa mwa miliki akende kopesa mwa mai et puis ba organisateur nyonso o bazali na association na ONG wana ya mama bibiche bazala ki wana elongo ba assista ki vraiment ba orphelin ezala ki vraiment événement moko ya bien basala ki yango le 24 si je me trompe pas na le 27 on dirait en tout cas ba feta ki na bana ba orphelin Nzambe alobi oyo akotia loboko na kati ya kitunga pona kokanisa mwana etike akopambolama. En tout cas ONG Femmes Actuelles Nzambe ya pambola bino makasi na lobaki malgré élément wana edekaki malgré élément wana ebungaki mais tozaka na bino elongo tokozwa vraiment ba vidéo nyonso ya mike wana grâce kangiselanga yango ba photo wana toko illustrer grâce au tchaka fond sonore membre ya chanson chrétienne pour et ça la moi bien total avoir quand même bateau ba pesa vraiment un franc na baba ebake un franc ba pesa ki mama bibiche et komaki ONG ba kenda ki ti na ba orphelinat ba tika ki biloko na bango élément pe événement ezala ki élément elekaki bien
ba descente nyonso elekaki vraiment kitoko et puis tokozonga pona ko remercier bato nyonso bachaki en plus na kati ya kitunga ya femme vertueuse et que ça là vraiment bien to illustrer na nous descente wana vraiment en exclusivité et puis tozonga pona ba détail merci. Bele. N'assema pas. N'assema pas. Femme actuelle. Femme actuelle. Femme actuelle. Voilà. Joyce. Joyce. Passez à Marlon ça. Passez à Marlon ça. Joyce. Bele, actuelle ezalaki créé na 2018 et pas ya maman na biso Bibiche Kapika Katambwe oyo vraiment atiaki makoki na ye pona ko encadrer ba jeune fille pona ko assister bato nyonso baningaka ko entreprendre ba makambo ebele femme actuelle azawana pona bino eza vraiment initiative moko ya bien ONG o ezali kosunga ba vieillard ba orphelin ba femme veuve et ça vraiment wana depuis 2018 descente ezalaki na ONG c'est ma part et salamaki le 24 ndé na lobaki et puis na le 4 oyo descente wana bokomona ba photo na ba vidéo c'est ma part descente wana salamaki le 24 na le 4 baliaki na ba orphelin ba melaki na orphelinat et ça là est vraiment bien. Ba remerciement na bato nyonso ba assistaki mama Bibiche présidente fondatrice Oezali Bibiche Kapika fondatrice ya ONG femme actuelle. En tout cas merci na yo maman et puis merci pour la confiance dans Kapach télévision. Na Kinshasa toza na maman Louise Dishiki Oazali na Kinshasa. Na Belgique toza na papa José Kitala. Abaro nyonso balingi va contribuer pour la ONG Femmes Actuelles. Papa José Kitala aza na Belgique
Maman Louise Dishiki Azana Kin so bozuye directement pour contribuer parce que bazana besoin payer à moi un plus et bateau nyos baninga kota na ONG maboko vraiment ya ONG femme actuelle eza polele. Ba remerciement na biso na Iget Kasongo, Diva Mbombo, Pa Jongienda, Deo Brando l'artiste, Deo Brando Pazali. Ah, c'est bien. Pasta Blaise, Arche de Victoire Paris, Maman Laurette Moza, Maman Pasteur Marthe Mouleki, Fils Mandala Bana Espagne, Fils Mandala Bana Espagne, Fifi Pemba, Claudine Raiki, José Kitala de Bruxelles, Maman Louise Dishiki, Disque Travel, DSK Travel, Bibiche Kapika, Tarsis Kachala. Voilà, bah remerciement yangoa. Na évité son amorcelé ba combo son atang yango bien témé, na évité na tang yango bien bah remerciement na batonyo spatiaki en plus pour la femme actuelle. En tout cas, merci Nabino. ONG Oyo, ils ont rassemblé bana ba orphelin, ba femme veuve. Nzambe apé Sabino Kimia, Maman Bibiche continuer parce que les alliés sont bits lucratifs, continuer à aider, continuer à pambola ba orphelin, bon continuer à aider babola et ils allaient vraiment bien. Nga Bino Cynthia Kapache na promettait ki bino que ata tozaki na moi bousculade ya ba image mais na oyo biso tozu to sala quand même effort to rendre o ezala ki ya biso pas prochainement to ebinde to sala na descente on va récupérer. Merci vraiment Maman Bibiche pour na acte wana ya ko pesa biso confiance nzambe ya pambola bino pe ya pambola bato nyos ba soutenir ki vraiment ONG na bino et kende liboso nzambe ya pambola biso pe mabota na biso pona lelo to suki wana. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. De nouveau à Kinshasa, Jérémy Moukuba de Londres met à votre disposition l'agence JMC pour tous vos travaux de construction. Aye kosunga bae banso bazana posa ya kotonga ndako kasi makoki ezali mukie. Na mbongo mukie atongeli yo ndako partout esengeli atonga akokende. Jérémy Moukuba de Londres. Jérémy Moukuba bila poussé. Jérémy Moukuba
les jeunes patrons de Londres. Pour tout contact, plus 44 79 34 83 47 71. Plus 44 74 66 02 88 34. Jiri Mukuba Construction, Mosungi ya Bana Congo. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya orphelin partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo badépense nyonso badémarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada États-Unis d'Amérique na France na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement et orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete ewo balobi ya sika eye God come here. Yes. MK Boy Comedy. What's up, nigga? Oh my God. You shut up. What did you say? Since when I been your nigga? You're my nigga. Hey, you shut up. I'm not your nigga. I'm your father. Oh my God.
ba mama ba papa tokende ko s'abonner na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Hey man, this is my life. I want to be a musician. You forget me? Oh. Pona ba film bien, ba film ya kitoko, ba film moko éducatif pona bana na biso. Ba film oyo tolinga kotala pa ba Nigérien, tolomeli bino ngo. Take your computer and take your back school. Go back to school. Go. No, nonsense. Tout s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso ya sika MK Boy Comedy. Teka ba pode bata chokote. Biso ba pode bata chokote. Oya baba to ba pembe. Olingi pembe. Okay, mwindu olingi mwindu. Luti bote. Ayebisinga nazara ha place no. Zaka wana. Ponga pena posetelenga na kie. Osalinga bien de singa rich. Bato batuna nga pakola nini, ozopakola nini mikolo na zao. Donc depuis na oti sida fo monte kana yindi, mais na yindi te na pestis ko chocopo. Donc faisons ba produire rich beauté. Sko savon noir quoi. Savon noir eza pona ba bilu. Moi biso pe bata mwindoti. Ba mwindo sala ngane zo longo za savon noir. Nikie oui, donc savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana. OK. Et nourrir peau, voilà. Bato o bazana ba moni ke mabumu esala mo ndenge bate yango ya rich beauté zali. Ba yango chaque soir. Bato bazana ba bouton belé sala wana manjare. O esa pona ba bouton. O esa pona nduta. O bazana ba nduta bo consulter Kapashula, bo consulter Malika Mane boyi kozwa ba produit. Et bato bazana na kuna. Bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso. Ya ba fesse po ya minene zali. Tika boy. Poitrine neti yo boy. Eza mibali muso alinga mwasi na ime. Buna eso ezaka mwasi poitrine za minene. Voilà lèvre ya mbebo. OK. Neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose. OK. Ba garçon oh en tout cas riti fa aider biso ba biloko ya mo ebele. Neti ngalinga na nga. Tena mwindi bona za mwa. C'est mieux que na tchelo côté na ba lèvre, ça ba lèvre là. Montre les papiers. Encore. Montre les papiers. Voilà. Beauté. Rose parce que même ba jeune belé ba quartier oh ba comment benda ba bemba ozo ni ko tia Pepsoda ziki si yo mbebo ngolo ba potentiel ba pota oyo ngolo pero tizie ki sote oyo eza okopakola ngo na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse neti soko sokoli ndeti ba ba journée mobile ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngo bobenga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesantia mobali c'est ça solo nini il faut tango na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso asi otia ngo bene likolo na ngo wana c'est un inconvénient exact parce que c'est naturel surtout pour na bolingo pour ba fille ebele balinga bolingo ba fille ebele o mona remo bali remorquage na mo ka sa ko ka ba moko te il faut o asa ko ka deux fois c'est là tout papa yo ka ko goûter c'est ça ba produit ya rich beauté yango et tout ça nango déjà na marché o ya za na besoin nango contacter Kapashula ou contacter Josman ya Malika pour recevoir ba produit ba numéro na biso ka ba o ba ebi ba numéro na biso mais to tchape numéro ya